soko fandi kofi ofandi kofi okomisi kofi omoni na boule nini ya ba politicien chura mboma kofi aningisi Congo ao kofi aningisi Afrique tomoni banaliste ya Afrique centrale ko soutenir kofi chura mboma est-ce que yaka pour soutenir kofi tant kofi alobeli makambo est tomoni banaliste ya modèle na modèle ko ya ko soutenir Koffi Olomide ba vrai combattant même bokechu viens nga bokechu ayambo on a zala fan na ye tomoni bango ko ya ko soutenir mopo mokonzi chura mboma yo yaka mama wa taifa ejika na yeba yo en étant combattant na yebi yo côté musique te melelo komi côté musique ozui rival na yo to otali pour libérer Congo et sengelo s'attaquer na Koffi Olomide inshallah mutu nyonso aza na droit na ye olobi nga pona libérer Congo et sengeli na s'attaquer na Koffi Olomide en tout cas ça droit na yo parce que yebi que soko s'attaquer na Koffi Olomide moi actualité ko sa nini e ko ya ezali droit na yo est-ce que tokoki ko pekisa yo mama wa taifa ejika misala na bino ezali na komandie ko sengaka. Et voilà tango bo trouvaki keza na mutu moko bo alingaka ba honorer ye alingaka ba adorer ye alingaka ba kumisa ye tango bo moni ke bo kutani na mutu wana pesi bino accès nde bozui bolobi te biso to komi ba combattant warawaras je n'ai rien dit on avance mutu alobi non na kombo na ye okomi sengo problème poni okomi na ko ya ko répondre sans dakadjadi et so pe yo ko répondre ni ya lobi soko za mobali ya répondre tika tanga le sukomba Koffi o yo répondre sans dakada neti na nini baboyi na kombo na bango yo ye ko répondre pona nini batu baboyi na bango. Mama wa taifa Jika. Bonjour mes étoiles, bonjour tout le monde qui aime Jika, merci beaucoup. Bienvenue chez Jika TV News. Alors, les lots aux à côté les mains. Balobi chaque jour ezalaka lokwa dimanche te, le lot aux à côté les mains bandeko na biso na pesi bino balosako, na pesi bino bambote belé bipa nyonso bozali, tikete bo pambwa makande bo benganga ma pasteur wana botika kombo ma pasteur wana elata nzata. Amen. Merci beaucoup na Fabrice Mandena sima caméra. Le 5 novembre 2024. Petit à petit, tout ce qui est ça au revoir, l'année 2024, pour tout l'année 2025. Nanou tokotite, kayeme indayebi, tokokota, tokokota te. Merci beaucoup na Fabrice Mandena sima caméra. Merci beaucoup na ba fan, oba soutenir ba musicien tout. En tout cas, na bandi na ba Koffi, na ba Koffiette, na bandi na ba Sindulobe, ba vrai mama si, pourquoi pas ba combattant na ba combattante ya mama si, na bandi bongo na ba gaulois na ba gauloise, na ko bossa na te ba griffe na ba tigresse tout, waneza ba fan, y a les tigres, l'enfant béni de la RDC, Innonce Bi, les Molodoy. Merci beaucoup la famille, l'actualité nous oblige. L'actualité nous oblige, yango za ko permettre ngana telema, yango permettre nga lelo na zalana nous debout, na beta na lisolo ya Koffi Olomide. Bande ko tobeta kango kaka babishi ka okomi trop Koffi Olomide, naza trop Koffi Olomide te. Actualité ndezali ko permettre nga ke na se baser kaka na Koffi Olomide. Bande ko tolali tolamuki tomoni combattant. Bande ko neti nga na yebeli chura mboma na kombo ya combattant. Asala rappel analyse na ye bien. Cela veut dire que azalaka combattant tango côté ya ki combattant banda refuta. C'est que boko saka bisope na makambo ya ki combattant. C'est que bo bungela bisope trop na makambo ya ki combattant. Parce que côté la combattant oya banda oloba que non, je suis en train de lutter pour libérer mon pays. Combattant comme analyste musical, to chroniqueur musical. Na komona ngolo kwa likambo bususu kota la combattant wa bandaka ko bunda kolobete bandule ko beta mate kolobete fatia ko sala mboka kitoko te kolobete makambo ko tambola bien te chura mboma akomi lelo analyste na ki analyste na ye atelemi pe kaka teke alsala ki analyste ne na kote ya mindule malamu te mais chura mboma akomi analyste ya kotuka to ko critiquer bato mususu. Merci beaucoup na SK Sandra Kazadi. Message na yo e komi pe kochi bato na matoi. Défi pe opesi eza mwa pasi po bato balongolango. Ka ba yu mande ba repondraka.
mobali ya malonga avec likolo ko welela bolongwe bamibali bokomi bana basi. Il y a des choses au bino bozo sala. Biso bana basi to sala ngote. Biso bana basi to ko sala kayango ata moke te na ko loba na ko bandelaka. Biloko bino bozo sala. Biso bana basi to ko tikala ko sala kayango ata jour moko te parce que ezali ko ressembler biso te. Toko sala kayango même pas atana na petite chose comme ça boye que to sala biloko bino bo sala ka biso toko sala yango te. Vous savez pourquoi? Parce que personnalité ezanga bino. Bokoma ba yuma à l'occasion ya mutu. Yo yaka ko adorer musicien mususu. Yo yaka ko gumba mela mutu mususu. Soi-disant combattant. Soni na bino parce que bozwa temps à l'époque ya ko distraire bato. Yo ko so offendeli politique, o le baka politique bien. O kotika na politique te. Bo critiquer ba président bo monela te. Muto aboyi na ye na kombo na ye. Yo komisi likambo wana problème. O komisi yango débat, o komisi yango likambo. Est-ce que batoto lobelaka, est-ce que ba auto tangaka. Yo ko comparer bazabana. Même papa arrivé na lobi yango bien bagola bana page nanga, papa arrivé aza mwana liboso ko Filomide. Mawelisa yekutu na catch. Yekutu na catch akanga balase ya Kofi. Bongo siko. Babana. Siko batwana yo zoloba. Tolongoli papa Hervé. Mawelisa. Yo so finga ye. Est-ce que so finga ye? Na sino makabatu bakombo te melelo, vous m'obligez na surnommer batu bakombo malgré les alikolo moi. Vous m'obligez na surnommer batu bakombo. Yo so finga ye jour fali. Yo so critica fali. Mais quand nous kosala balavi loba nango sanda kaza di balavi misatu mine mitano elandani ozo finga fali totala soki fali akolobake yo banda kolobela to bato fali bakotika yo te bakotika la jamais kotika yo bakotika la jamais kotika yo mutu aboyi na ye bandeko bozala aboye pona nini mutu aboyi na ye alobi na kombo nanga je ne veux pas na kombo nanga na lingite botika vraiment kombo nanga. Je ne vais pas à moi, je ne vais pas botika kombo nanga. Maintenant, ça te dérange où? Ça te fait mal où? Et Bambi. Mutune tunami kitoko makasi. Chura moma depuis to yeba yo en étant combattant. Parce que ngana yeba yo en étant combattant, na yebi yo côté musique te. Mais lelo komi côté musique. Ozui rival na yo. To otali po libérer Congo et sengelo s'attaquer na Kofi Olomide. Inshallah mutu nyoso aza na droit na ye. Olobi nga pona libérer Congo et sengeli na s'attaquer na Kofi Olomide. En tout cas ça droit na yo parce que ebi ke soko s'attaquer na Kofi Olomide moi actualité ko sa nini ekoya ezali droit na yo. Est-ce que tokoki ko pekisa yo? Bongo mukolo kombo ye alobi boye. Jika à partir ya lelo otanga kombo na ngate. Jika sala be mission na yo. Nga kombo na nga Kofi ko chaka na be mission na yo na jika te. Bandeko. Atako na limwasi. Atako na zali na personnalité te. Atako kibomoteza na kati na ngai te. Moto aye alobi na ngai kotanga ka kombo na ngai te. E ala na malamu ala na mabe kotanga ka bobe kombo na ngai te. Longola kaka nde kombo na ngai koloba kate. Yo lobiete na koko kate mpona nini et puis ekoma kindenge nini po Kofi Olomide loba ete chura mboma yo kotanga kombo na ngate. C'est parce que lorsque yo okotanga kombo ya mutu c'est pour insulter. Lorsque ozotanga kombo ya mutu c'est pour dénigrer. Lorsque ozotanga kombo ya mutu c'est pour piétiner, c'est pour donc saboter tout ce que mutuana asala. Mutuana lobite. Nandenga mabete kotanga kombo na ngai te. Mais ngana moni mabeza te. Donc selon yo, ndenge totanga ka kombo ya Mawelisa, ndenge totanga ka kombo ya papa Hervé, nde batu batanga ka kombo na bango. Donc lingi koloba ke Kofi aleki na lebisio ke Kofi aleki bango. Babana. Nandenga mabete. Na lobi na yo bien Kofi aleki bango na utaki koloba likambu ya génération
na utaki koloba likambo ebandeli ya musique ekobanda ko boni yo otanga kombo ya kolobete ndenge batu batanga ka Kingandi ndenge batu batanga ka papa Hervé c'est que bango babatu te Koffi l'équipe bango parce que ceux qui Koffi l'équipe bango te yo ko tingama na kombo mutu te mutu aboyi esopio omoni ndenge bino ba vie bozalaka bana mibali suite ya koluka vie bokomi bana basi na lobi mabete na fingi mutu te ponga na finga te bozalaka bana mibali toyeba yo combattre ki combattre zo futa lisute vie boke tu as la soubiente ou bien bino bokoma ba combattant oyo bayaka ko combattre ba musicien bususu na grâce ya ba musicien mususu parce que apparemment ki combattant na bino esukaka na concert ya suka ya mawelisa nde ki combattant na bino esuka wana do bino bo combattre kaka batu mususu omoni ke même na ki combattant na bino bozalaka vrai te ezalaka bon intérêt mboka te ezalaka bon intérêt libumu parce que bozalaka ba goigoi na poto bosalaka misala te misala na bino ezali na komandie kosengaka et voilà tango bo trouvaki keza na mutu moko bo alingaka ba honorer ye alingaka ba adorer ye alingaka ba kumisa ye tango bomoni ke bokutani na mutu wana pesi bino accès nde bozui bolobi te biso to komi ba combattant warawaras je n'ai rien dit on avance mutu alobi non na kombo na ye okomi sengo problème pwani okomi na koya ko répondre sans dakadjadi ezo sope yo ko répondre ni ya lobi soko za mobali ya ko répondre tika tanga le sukomba ko fi o yo répondre sans dakadjadi neti na nini baboyi na kombo na bango yo ye ko répondre pona nini batu baboyi na bango likolo ko welela bolongwe ba mibali bokomi bana basi. Il y a des choses au bino bozo sala. Biso bana basi to sala ngote. Biso bana basi to ko sala kayango ata moke te na ko loba na ko bandelaka. Biloko bino bozo sala. Biso bana basi to ko tikala ko sala kayango ata jour moko te parce que ezali ko ressembler biso te. Toko sala kayango même pas atana na petite chose comme ça boye que to sala biloko bino bo sala ka biso toko sala yango te. Vous savez pourquoi? Parce que personnalité ezanga bino bokoma ba yuma à l'occasion ya mutu yo yaka ko adorer musicien mususu yo yaka ko gumba mela mutu mususu soi-disant combattant soni na bino parce que bozwa temps à l'époque ya ko distraire bato. Yo so offendeli politique o lobaka politique bien okotika na politique te bo critiquer ba président bo monela te muto aboyi na ye na kombo na ye yo komisi likambo wana problème okomisi yango toba okomisi yango likambo est-ce que batoto lobelaka est-ce que ba auto tangaka yo ko comparer baza bana même papa arrivé na lobiango bien bagola bana page nanga papa arrivé za mwana liboso ko firo midi mawelisa yekutu na catch yekutu na catch akanga balase ya Koffi bongo siko babana siko batu wana yo zoloba tolongoli papa Hervé mawelisa yo so finga ye est-ce que so finga ye na surnommer ka batu bakombo te melelo vous m'obligez na surnommer batu bakombo malgré les alikolo moi vous m'obligez na surnommer batu bakombo yo so finga jour fali yo so critica fali. Mais quand nous kosala balavi eloba nango sanda kaza di balavi misatu mine mitano elandani ozo finga fali totala soki fali akolobake yo banda kolobela to bato fali bakotika yo te bakotika la jamais kotika yo bakotika la jamais kotika yo muto aboyi na ye bandeko bozala boye pona nini mutu aboyi na ye alobi na kombo nanga je ne veux pas na kombo nanga na lingite botika vraiment kombo nanga. Je ne vais pas à moi, je ne vais pas botika kombo nanga. Maintenant, ça te dérange où? Ça te fait mal où? Soko fandi Koffi, ofandi Koffi. O comme si Koffi o moni na boule nini ya ba politicien. Tchura mboma Koffi aningisi Congo ao. Koffi aningisi Afrique. To moni banaliste ya Afrique centrale. Ko soutenir Koffi. Tchura mboma est-ce que yaka pour soutenir Koffi? Koffi alobeli makambo este
tomoni banaliste ya modèle na modèle koya ko soutenir Koffi Olomide ba vrai combattant même bokechu viens nga bokechu ayambo on azala fan na ye tomoni bango koya ko soutenir mo pa mokonzi chura mboma yo yaka maloba nini yo lobaka pona Koffi par rapport à bitumbu asalaka ekokaki pe ko coûter ye porte à prison ekokaki pe ko coûter ye humiliation parce que si j'ai zalaki humiliation ce que zaki population balobi non ce qui va toucher Koffi Olomide va toucher biso ezalaki action malamu na muto asala déjà parcours ya kozala combattant ezalaki déjà action malamu yo déjà osala parcours oza combattant déjà action wana ezalaki ya malamu ya kolobaki à partir ya action wana osani otombola moto à partir ya action wana on encourager moto à partir ya action wana olakisa keno ah dans les vrai wallahi nzamba zomona Koffi Olomide a mérité ba prix na biso a mérité de soutenir ye a mérité de zalana ye a mérité de appuyer ye de près ou de loin. Est-ce que nous avons vu ça? Rien du tout. Nous on n'a pas vu ça. Nous on n'a pas vu ça. Qu'est-ce que nous avons vu de vous? C'est à chaque jour vous venez critiquer Koffi Olomide. Chaque jour vous venez critiquer Koffi Olomide. C'est comme Mukolo Kombo Alobi na lingité. Mukolo Kombo Alobi na boy. Mukolo Kombo Alobi épargnez-moi. Mukolo Kombo Alobi ça suffit. Mukolo Kombo Alobi stoppez. Sko yayo ezanini. Churumbo. Mukolo Kombo Aboy vienanga. Ça combattant. C'est que bozana bino mibali te walai. Mobali muninga na yo. Mobali muninga na yo aya lobi ke kotanga kombo na ngati. Ya mwasi muninga na nga. Alobi ke kotanga kombo na ngati. Mwasi muninga na nga. Na personnalité onzamba pesa nga ya muke. Atako kibobola na nga. Mwasi muninga na nga. Aya lobi kotanga kombo na ngati. Nga na tangi kombo na ye. Ah vous êtes méchant. Nga penza na tangi kombo na ye. Vous êtes tellement méchant que vous ne pouvez pas imaginer. Nandenga mabeti. Nga penza na ye na tangi kombo na ye. Te papa. Yo a mwa mbali te. Bosi bote ki nyonso. Pour ne gagner ne fils qu'un petit rien. Parce que vous ne voulez pas travailler. Ce que ça na bateau yo. Baza ba paresse. Bateau baza ba goy libanda mboka. Bateau lelo ce qui gouvernement français va décider que nos bateaux ça suffit. Boza la libanda. Gouvernement belge va lobby que nos boza la libanda. Boza la libanda. Oza na muksalate. Bobanda ko lia mbongo ki kombata lelo to suka wa. Mais vous libérez via Koffi. Koffi ana makamute. Koffi asila. Koffi a yembara bien te. Koffi problématique. Koffi. Alobi j'accepte. Mais kombo na ngande botika. Babimisi pe papier. Bato bakotanga kombo na yete. Na yope y compris aux alara na kati. Ya. Churambombo. Muninga mobali na bimisi penza liste alobi yo penza na kombo na kati ya bato bakotanga kombo na yete. Yo penza wana kati te. Épargner ye kotanga kombo na yete. Yo lobi te na oyoka tenga na obandotanga ozomona. Yango mwana rabino baya ko tutela bino ba bordir baya ko finga bino et pas bateau yo parce que na bango na facilité au finga parce que vous ont mérité ba respecter netinga na yebeli en état combattant papa côté kuna makambo mboka yaya est-ce que vous avez bateau à dollar na minicho yebi ezana combien toi dollar na minicho mais c'est les combattants est-ce que vous avez bateau à dollar na minicho est-ce que vous avez ba vite aux vivre na minicho na Kinshasa on ngana na kine ngana na Afrique est-ce que vous avez ba vite au vivre makambo esengeli bolobela yango wana mais bokoma makambo bolobela te bokoma kaka toyebi yo combattant olongwe combattant okomi chroniqueur olongwe combattant okomi analyste sala makambo ndenge esengeli yo yaka wadore mawelisa ozo wadore mawelisa matin midi soir mawelisa ozo adore na ki combattant na bino ndenge bose formaka boloba ke biso toza ba combattant bo signaka keno na ki combattant na biso to kobandaka ka toza côté kaka moko côté mususu biso to koleka te mais ça c'est la sorcellerie de vrai ça c'est la sorcellerie
parce que soki eza société na ki combattant na bino sengeli bo bandolobela batu nyonso mais lokola bolobelaka batu nyonso te bolobela kaka mutu moko po ye ndenge aza wana aza ye na marco basinya contrat ke mutu nyonso aza na RDC esengeli alekele pa na nga bachômeur ebambi mutu netunami kitoko makasi tshura mboma depuis toyeba yo en étant combattant parce que nga nayeba yo en étant combattant nayebi yo côté ya musique te mais lelo okomi côté ya musique ozwi rival na yo to otali po libérer Congo esengeli osatake na Koffi Olomide inshallah mutu nyonso aza na droit na ye olobi nga pona libérer Congo esengeli na satake na Koffi Olomide en tout cas eza droit na yo parce que oyebi ke soki osatake na Koffi Olomide mo actualité kosala nini ekoya ezali droit na yo est ce que tokoki kopekisa yo bongo mokolo kombo aye alobi boye jika à partir ya lelo otanga kombo na nga te jika sala bemission na yo nga kombo na nga Koffi kotiaka na bemission na yo na jika te bandeko atako na limwasi atako nazali na personnalité te atako kibomoto eza na kati na ngai te moto aye alobi na ngai kotangaka kombo na ngai te eyala na malamu eyala na mabe kotangaka bobe kombo na ngai te longola kaka nde kombo na ngai kolobaka te yo olobi ete nakokoka te mpo na nini epuis ekomaki ndenge nini mpo Koffi Olomide aloba ete tshura mboma yo kotanga kombo na nga te. C'est parce que lorsque yo okotanga kombo ya mutu, c'est pour insulter. Lorsque ozotanga kombo ya mutu, c'est pour dénigrer. Lorsque ozotanga kombo ya mutu, c'est pour piétiner, c'est pour donc saboter tout ce que mutu wana asala. Mutu wana lobi te, na ndenga mabe te kotanga kombo na ngai te. Mais nga na moni mabe eza te. Donc selon yo, ndenge totangaka kombo ya Mawelisa, ndenge totangaka kombo ya Papa Hervé, nde batu batangaka kombo na bango. Do elingi koloba ke Koffi aleki na lebisio ke Koffi aleki bango. Babana. Na ndenga mabete. Na lobi na yo bien. Koffi aleki bango. Na utaki koloba likambu ya génération. Na utaki koloba likambu ebandeli ya musique. Eko bandako boni. Yo otanga kombo ya kolobete ndenge batu batanga ka Kingandi ndenge batu batanga ka Papa Hervé c'est que bango babatu te Koffi aleki bango parce que ceux qui Koffi aleki bango te yo koko tingama na kombo mutu te mutu aboyi esopi yo omoni ndenge bino ba vie bozalaka bana mibali suite ya koluka vie bokomi bana basi na lobi mabete na fingi mutu te ponga na finga te bozalaka bana mibali toyeba yo kombata ki kombata zo futa lisute vieux boke tu as osola soubiente ou bien bino bokoma ba combattant oyo bayaka ko combattre ba musicien mususu na grâce ya ba musicien mususu parce que apparemment ki combattant na bino esukaka na concert ya suka ya Mawelisa nde ki combattant na bino esuka wana do bino bo combattre kaka batu mususu omoni ke même na ki combattant na bino bozalaka vrai te. Ezalaka bon intérêt mboka te, ezalaka bon intérêt libumu parce que bozalaka ba goigoy na poto, bosalaka misala te. Misala na bino ezali na komandie ko sengaka. Et voilà tango bo trouvaki keza na mutu moko boya lingaka ba honorer ye, alingaka ba adorer ye, alingaka ba kumisa ye. Tango bo moni ke bokutani na mutu wana pesi bino accès. Nde bozui bolobi te biso to komi ba combattant wara waras. Je n'ai rien dit, on avance. Mutu alobi non na kombo na ye. Okomi sengo problème pwani. Okomi na ko ya ko répondre sans dakadjadi. Et je sope yo ko répondre ni. Ya lobi soko za mobali ya ko répondre. Ti katanga su kombo ko fi o yo répondre sans dakadjadi neti na nini. Ba boyi na kombo na bango. Yo ye ko répondre pona nini. Batu ba boyi na bango. Likolo ko welela bolongwe ba mibali bokomi bana basi. Il y a des choses au bino bozo sala. Biso bana basi to sala ngote. Biso bana basi to ko sala kayango ata moke
te na koloba na kobandelaka biloko bino bozo sala biso bana basi tokotikala kosalaka yango ata jour moko te parce que ezali ko ressembler biso te tokosalaka yango même pas atana na petite chose comme ça boye que to sala biloko bino bosalaka biso tokosala yango te. Vous savez pourquoi? Parce que personnalité ezanga bino bokoma ba yuma à l'occasion ya mutu yo yaka ko adorer musicien mususu yo yaka ko gumba mela mutu mususu soi-disant combattant soni na bino parce que bozwa temps à l'époque ya ko distraire bato yo ko so fandeli politique lo baka politique bien okotika na politique te bo critiquer ba président bo monela te mutu aboyi na ye na kombo na ye yo komisi likambo wana problème okomisi yango débat okomisi yango likambo est-ce que batoto lobelaka est-ce que ba auto tangaka yo ko comparer bazabana même papa arrivé na lobi yango bien bagola bana page nanga papa arrivé za mwana liboso ko firo midi mawelisa yekutu na catch akanga balase ya kofi bongo siko babana siko bato wana yo zoloba tolongoli papa Hervé mawelisa yo so finga ye est-ce que so finga ye na sino makaba to bakombo te melelo vous m'obligez na surnommer bato bakombo malgré za likolo moi vous m'obligez na surnommer bato bakombo yo so finga un jour fali yo so critica fali mais quand nanu ko sala balavi loba nango sanda kaza di balavi misatu mine mitano elandani ozo finga fali totala soki fali akolobake yo banda kolobela to bato fali bakotika yo te bakotika la jamais kotika yo bakotika la jamais kotika yo mutu aboyi na ye bandeko bozala boye pona nini mutu aboyi na ye alobi na kombo nanga je ne veux pas na kombo nanga na lingite botika vraiment kombo nanga je ne veux pas à moi je ne veux pas botika kombo nanga maintenant ça te dérange où ça te fait mal où soko fandi kofi ofandi kofi okomisi kofi omoni na boule ya nini ya ba politicien Mboma Kofi aningisi Congo ao Kofi aningisi Afrique tomoni banaliste ya Afrique centrale ko soutenir Kofi Mboma est-ce que yaka pour soutenir Kofi tant Kofi alobeli makambo est tomoni banaliste ya modèle na modèle ko ya ko soutenir Kofi Olomide ba vrai combattant même bokechu viens nga bokechu wa yambo on a la fan na ye tomoni bango ko ya ko soutenir mopa mokonzi Mboma yo yaka malobani ni yo lobaka pona Kofi par rapport à Bitumbu a salaka et ko kaki pe ko coûter ye porte à prison et ko kaki pe ko coûter ye humiliation parce que si j'ai zalaki humiliation so que zaki population balobi non so ki bo toucher Kofi Olomide bo toucher biso et zalaki action malamu na muto asala déjà parcours ya kozala combattant ezalaki déjà action malamu yo déjà osala parcours oza combattant déjà action wana ezalaki ya malamu ya kolobaki à partir ya action wana osani otombola moto à partir ya action wana o encourager moto à partir ya action wana o la kisakeno dans le vrai wallahi nzamba zo mona Kofi Olomide a mérité ba puis na biso a mérité to soutenir ye a mérité to zalana ye a mérité to appuyer ye de près ou de loin. Est-ce que nous avons vu ça? Rien du tout. Nous on n'a pas vu ça. Nous on n'a pas vu ça. Qu'est-ce que nous avons vu de vous? C'est à chaque jour vous venez critiquer Kofi Olomide. Chaque jour vous venez critiquer Kofi Olomide. C'est comme Mukolo Kombo Lobi na lingité. Mukolo Kombo Lobi na boy. Mukolo Kombo Lobi épargnez-moi. Mukolo Kombo Lobi ça suffit. Mukolo Kombo Lobi stoppé. Sko yayo ezanini. Churumbo. Mukolo Kombo boy vienanga. Ata yo moko. Moninga no mobala boy ke otanga kombo na ete okomisi yango grave. Fanda focaliser pa ba mawelisa na bino ndenge bomesana, hein? Churambo maboza la rapé na Sony. Boza la rapé na Sony. Biso bato bazo ya ofinga biso na ba commentaire, bato bazo ya koloba biso makambo ebele, mais toki totali misala to salaka, toki paka yango te, mais na ndenga mabete, papa. Zonga na politique, Congo ebongi te.
moninga na yo pe mobali alobi na ye pe ke tika kombo na ye nga na moni eloko mabe te est-ce que pa alobi vérité alobi na ye ka vérité alobi na ye pe akeno pe mulai te amanke pe respecté atangi pe kombo na yo alobi pe na churu mboma mopa aloba kotanga kombo na ye te ça veut dire que kotanga kate kokomisa ngo débat te kokomisa ngo polémique te baloba na yo kotanga te tango plainte koya o kofi bifunda funda te na ndinga mabete liste bimaki batu tel bakotanga kombo kofi olomide te place ozomona pasi eza pona nini c'est que kofi yango bino boloba asila na ye te bato ebele bavivraka na nsima kombo kofi alors pona nga mutu moninga na nga mobali alobi ke koloba pona nga te na komona ngo grave te en tout cas tika papa esopi yo tika akombata ndenge nini boluka misala na poto bandeko toza na Congo awa yango baloba bato baza na Congo batravaillaka je vous dis la vérité ti ndenge bosalaka keno bino bato bosala libanda mboka nde bosalaka nga na ndimela yango te omoni bosalaka te yo tata mobimba bayebeli yo na makambo mosusu okomi na makambo ya politique na makambo ya musique na makambo ya musique olosala yango bien okomosala yango sikoyo next sikoyo mpona ojembela kote mosusu mpo bapesako 50 € nini mpo boboya misala boza ebele ntango trouble banda koleka na poto bobanda kolia mikolo trouble ezala lisu te kofi aboyi ndenge otikaka kotanga komone na ndenge malamu te aboyi otangaka komone na ndenge mabe aboyi ni na malamu ni na mabe aboyi mabe eza wapi nga so moto alobeli na nga bongo na omona ngo mabe te aboyi na ye ça suffit merci beaucoup ki combattant esila po musala ki combattant ezala lisu te mais na obosana na este bitumba eza problème eza yo chaque jour ya kokumisa moto mosusu yo olobi ke aleki bango papa bango musika bamisu bakangele balase merci beaucoup tokomi na suka bye bye